Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image! Wayambo, abi limbisanga mama bino pe bokokani. Alors vraiment, na éviter ça to continuer bien to toujours na dato beta soit mais to ko sale la bino ba émission ya ko pesa bino elengi ba mapasa. C'était vraiment et ça surprise à malamu na remercier Edino TV Bilengi, na remercier initiative na ma chérie. Et vraiment na remercier ba mapasa nyoso ba kota la biso tikete nzamba e ba ko pambola bino. Une pensée, il y a ma passe à ba perdre moko na bango. Vraiment, une pensée aussi aux parents. Et ça rapona ko lakisa bolingo na nzambe à travers ma bota na biso. Bisika oba ma passe à bazali. Nzambe aza bolingo. Et nzambe fait de nous jumeaux ou jumelles une prière. Boyebi tangu, ce que moi je retiens, tangu batba mona rabiso e banango ba kokani. Ezalaka une forme ya koyebisa nzambe kozali nzambe. Donc vraiment émission OEP sakaka nzambe vraiment gloire moi une histoire. Ozapeli pasa olingi oya kobeta histoire na yo oye ye nandeko na yo tokosangana tokosalela bino pe émission pe tozo prévoir pe sou ko continuer émission na biso o ezali moi une histoire oyo to lataka ndenge moko lokola penza mba pesa biso mungongo ndenge moko tokotia yo penza invité na biso na katikati on se trompe ka oloba wayambo wapi siko wana nde sala nga elengi côté ce qu'on a mona ke oui na mutu vraiment je ya mo na ye lelo na yaki lelo po na senga nzambe merci devant tout le monde vraiment voilà kozala lipasa eza malamu mais ça peut l'angoisse de tous les jours. Ba contrainte ezala kobanga tout le temps. So na bengi oka boye na sentir voir malamu te mama nini ngweza malamu te nini te tout de suite il faut dans une voiture nga wana ozomona et loko ça ka peut bien cet amour là atana keneti na sombe loko nanga na ebika il faut na somba de moi il faut qu'à chaque fois c'est là tous avons quoi couple donc voilà nous sommes un couple et mon peut soit on appelle quoi ba couple mon peut mon maman to kota biro photo solo là donc au moins to récapituler makamutwe te maman mon et puis au départ oyebi ke yo bana olinga tenga na bala soki na yebisi ke moi mbali moko alinginga mais eloko nini shakonga na pesa ka yoti ba mesh na sombaka sapato olingi nini poleto okola ye mtazaki azala so côté pena ya koko na biso a mwasi alingi makamba ba commerce ba mbongo azala na ba moyen na ye omona mama siko okozwa mobali pona nini nga monga bime il faut habiter na kosombelo ba mesh olingi sakame olingi nini olingo voyager nga moko na kosoma moi mobala kwa kopesa mutema pasi après nga ikosepelisa ngate nga bieza ka kopesa mutema pasi en fait c'est juste l'angoisse ezaki nini ke basa bafandi so malamu te donc mutu moko ya asakana na yo mais toi c'était pareil rendez-vous na nga liboso au sala fièvre oza quoi kize kanga rendez-vous na nga liboso donc na ye tu étais où mais écoute il y a un gars qui m'a invité au restaurant et tout quoi t'as osé t'es pas parti au restaurant bah oui bah j'étais au restaurant vraiment bah ouais j'étais au restaurant c'est pas vrai et toi qui me dis que non il me faut pas un gars et tout c'est alors crise de jalousie pas possible donc Ezaki il y a liboso wana wezakana bolingwa liboso wana non je suis amoureuse et tout donc Ezaki vraiment difficile tongana et to kata na cordon wana donc il y a vraiment moni pena non j'aime pas ton gars donc difficile pena ya ndima ya nganga na ndima ya ye donc et puis biso zalaka soki mobali na ye ayebi ko zwanga ou yanga pa yebi ko zwaye a gagner biso a gagner biso sinon c'est mawesala ka biso ke ngana nazana mobali alinga alipasa na ngate wana abominga parce qu'on s'appelle tous les 5 minutes wana abominga soki mobali na ye
il faut ça l'appeler camarade nanga so mobile na za camarade nanga on va na libala bango bien au contraire na bando côté la kuti yo ndo za makoma beomba vansa mwana ba tout tranquille mais so kaka abandika ko ndeko na yo te pasi donc eloko moko nzamba sala ka oh bena lobby je mettrai une différence après ça puis nous pesa différence maintenant que wayambo oyibisu mukolo nazaki na habitude so na lali bo amado baluka ozula sanga de na ezalale no kufa yo ni kolala ba tout droit aninga balala kolali penabo yo nga soko lali tout droit nga ya sepela raté baluka ka omona ta kangi suki na ebike na kobonga nango ata lati le monika ka ndenga lati boy na ebike nga peso na lati na kobima kitoko boy donc na zala na difficulté te ke so na ebika ka ya lata ki kitoko ndenga bongaki nga pela na kolata boy na kobonga pe kaka bongo. Siko dangina baksesu elo moka poto seka po j'adore ça. Siko eloko ezarasu epatant ba posanga question boy posaka makambo ndenge moko voix ndenge moko nzoto ndenge moko moko mususu toketo sukola biso mbale tokoti na kati ya Benoît sikoyo chako aminiki liboso ngape na miniki mama nika kala sima siko donc comme na tour à sima tanga niki bon ah vraiment on se ressemble baluka ah bah je comprends pourquoi les gens ils nous bon, je sais pas, on devait avoir 18 ans. Ouais, 17, 18 ans. Vraiment. Bah, vraiment. Et les sœurs jumelles. Vraiment. C'est super. Bon, on met il a un accident, hein. Là, on a un accident, on a 4 ans d'hôpital, on a profité pour ça. Nzambe merci pour ça, on a biki saka. Vraiment, tant que lingué mingi, tant que pesier, tant que lobby a koufi pour la meurtrissure. Nous sommes guéris. Nous avons vraiment avec émotion. C'est histoire un jour na kokota penda ko beta bolingo na nzambe moi une histoire na ngai moko pe madosha. Na bande ko tambola te ba médecin ba yebike aza alité na mbetu wa yamba ka ko sukolanga me mukolango miracle na telemi na mbetu na koti na salle d'eau. Wa yamba esko lali na mbetu. Sko ba ba yaki na 10 heures bazunga ba constance. Atali température, atali bien. Ngas qu'on a côté, ce qu'on a salle d'eau. Mais ils ont vraiment fait exprès que ça va non, tout ça va exprès là, il y a là ici qu'on a mis pour aller mba qui va non, il y a tongo no hôpital ata baboya kota kokota. Sikoyo, il y a là ici qu'on a mis. Mais ça peut ba yeba kokuta zwa ki mwa pongi, ba koti ka nde ba sala ka tour na bango. Infirmier mba moko alongoli ye abantisi ye tricot abandezo nga ba constant oh na la mukina ah je constant ah bien je comme ici ma collègue mais je comprends pas c'est pas la même tension c'est pas la même tension c'est qu'est-ce qu'on a la muke vous cherchez ma sœur votre sœur ah mais ouais attendez dans ça ngas qu'on a bimina maman oh mon Dieu c'est combien oh là là après si quand mon soupo biso mbalé to sala médical to sala ki na même hôpital ya sala ki na maternité nga sala ki na chirurgie si quand ba uta ki bloc opératoire ko sala mutu césarienne il faut ki mutu amelaté si quand nga to sala ki na habitude na après na midi boy to na ke lukande ko na nga na service ou bien ya ko lukanga poto ke ko lia là na commis na service na tuni ba collègue oui aller dans la chambre. C'est quoi, il y a où tu as la chambre, il y a madame a outé à la césarienne, nga peu pressé parce que tu course contre la montre. Allez, là on a côté la chambre, madame a senginga mai. Je voudrais bien boire. C'est quoi yo? Est-ce qu'on t'a nga na servir mai, il y a kena nel babi oui mais il y a votre soeur qui vous cherche. Il y a la ninga na chambre, côté nga pena no servir mai. Non. Après il y a boyabi. Oui, mon malade a tali. Alors, je crois que je suis encore sur le fait d'anesthésie. Vous êtes combien, madame? Comme ça, dans l'étage ou l'immeuble, vous êtes combien comme ça, vous ressemblez?
En tout cas, tous les masolo ebele biso to bandole kapena pona ko sexa bino ebele kozala mapasa ebele makasi ebele neti tango tozala ba mikie ya kiti na gare Grigny pour biso kola dans les zones to pesi bana esone ma maman na biso ba papa nos petits frères siko ye tozali na indien moko ando teka bitabe na gare fruit na biso préféré za etabe siko aoteka na gare siko ye to soka lekaki na tongo bakamatani na mutu yango so mpe asinga osomba so bitabe bakamatani aleki ngai mpe na pokwa nazokita kaka nautaki ekole nayeli kaka bitabe wana ntango naye kaka na bitabe wana ngai mpe ambrouille kaka tokamatani siko mutu yango abime finalement vous pouvez pas me laisser tranquille olekaki na tongo oye otiki mpo na fierté na oleka ata ngai oyeli ngai lisuka mpo na bitabe ngai bia lekaki awa naoki solo na ye et puis oya chaussure pour terminer oui ye azalaki pa na ye nga mpe pa na nga nasombi sapato ye basombi la même chose topesani rendez-vous toya na gare de Lyon tolia quelque chose nazoya na gare de Lyon boye likolo na tutani mais je précise que toyoka na kite ndenge tokolata ye tanga fouiller ka gare de robe non moi je vais mettre cette paire nga pe kuna pe moi ça aussi je vais mettre tu bandi ko ya pa ngata no kita nini a Châtelet talon nga oyo e bukani kabe me ça sapato bon nabi bon na bando boîte sko na komo boîte likolo moko ye pe soka utaki wapi kindoki na biso ya ba mapasa oyo yebe likolo oyo ebukani yebe sko donc place nga na bukani ye ya yeza normal place ya bukani ya ngande eza abandi ko bandi ko boite sko tango to kutani ye likolo boye nga toche te so bito beta on ba bondi mate siko to komi ko boite biso mbale tout le mato là to komo boite yo likolo ezalaki oyo nga ezalaki oyo kuna siko to talani to bi to changeane siko ba place na bi comme ça ba omona ke to comment ça mami ti to ke na biso pe to sisa ki na biso pe makambo na biso to zongi na biso suna ko boite na biso en tout cas vraiment bandeko ba bolingo c'est from na paleki na biso bazaka so ba ye bakuti biso to vandi bo mo bambio seka bozo seka ni on a des sœurs qui se ressemblent, c'est magnifique. C'est magnifique. On pense à vous. Voilà, on vous aime très fort. Vous aime vraiment très très fort la famille. Ma passe à Nabino, bango yeyo. Même dans une anecdote, moko boé, il y a vieux César Ngadi. Tout le monde est d'accord. Parce que mon kolowana témoin nanga, il a dit Londolé, na papa Chouami. Nazaki na gani, na osaba course. Na moni ya di ba ye na papa Chouami na voiture. Siko taka papa César Ngadi c'est un mythe. Na ye papa César Ngadi. Yo kai je t'aime beaucoup. Ngapi nzoka ya banoka sa yo. Mais moi j'ai vu ta soeur là-bas, vous vous ressemblez trop. Vraiment, voilà. Beaucoup. Et l'Arabie est belle. Par jour, mbale belle, tous à l'ensemble te. Okomona ka mama, nakutana na camarade no moko boye, oyebi ka confondre kutunga, et l'Arabie pe omona pe oleki mutu. Ouais, beaucoup ta leka kinga. Akoma fier nzoka ndete. Lisumu na biso yango. Voilà, donc okutana nanga nzoke ezaki wayambo yo kubika na mona madosha kokuta betinga kara pona yeba kite ya mutu osala kito zwaki moi compromis nga na ye mutu tuto kokuta apesi mbote ndima so kokuta na mutu tu ndima woni ça bien ondimi po sino te ba ko mona biso bana mabe pona kosukisa eza elengi mingi comme je dis kobota mama pasa eza elengi mingi neti pe kobota mama pasa te mais mawakaka ezaka kaka ngwasi
vraiment nazaka air moko soki na lamuki ou bien soit nayoki kaka lipasa moko atikaki moninga ezaka neti journée nange baby ekomaka ba angoisse ya eza angoisse à vie. Te perdre j'arriverai pas. Moi non plus. Mais Nzamba wa pesa biso tokola. Nous vivrons jusqu'à être rassasiés de nos jours. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Tolingi bino mingi bino bolingaka biso pe tolingi bino. Donc bama passe nyonso tolingi bino makasi. Tosali émission on vraiment surtout pour nos candidats. Mais edino bilengi ya bosa na biso te. Yesu ko ata to koti direct to kaka wayambo ngabi oh ndena yeba kezanga wayambo. Donc ya yeba biso. Vraiment. Bon ayebi peut-être moko eza po aza munene moko aza muke mais munene na biso na muke na biso ezaka ya mutu te. Toza komona période moko boye to lali tango ko lamuka boye munene ke pa mado shako ngana zongi muke. Donc et prévenaka biso te. Peut jamais tozalaka munene biso mbale. Omona période musu na lali boye na komi mukie na reprendre munene na ngai ozongi mukie. A omona ka toale. Mama na ko récupérer ba valise. Allez ba aji ba valise akenango. Donc kaka bongo. Donc phénomène ya Nzambe ya mutango force na ngai ko ndimela Nzambe penza yango wana. Vraiment. Amen. Yesu Nzambe. Donc tu ko laksa makasi ya Nzambe na kiboma pasa na biso. Donc soki bo sepeli na émission oyo, moi une histoire. Soki bo sepeli ke ba mapasa na bino ba ko betela. Po to lobi nyoso te. O to lobi eza na ngoka ya muke ma mia pe ayebi ba masolo ebele ya ba mapasa na ye oyo. Na oloba na mi akutana na nga na avion nzoka nde akutana kande na madodo même na ba passeport. Donc soki ya renouveler ki na eto kaka pianga mu ya yo na kende. Vraiment na apprécier maman. Wala bokanga biso te. De Chine. Ni maman bon OK. Yanga na on a renouvelé te yanga il faut ba timbre. Maman allez bon. On a eu un rendez-vous pour ayebi nga koleka ye moko. Donc nga na yebi donc pour kombo na ye kombo nanga. Date de naissance na ye date de naissance nanga. Donc tout. Et donc tout donc nyoso. Basi bazwanga pe même ba empreinte hein. Au moins une période où on a les États-Unis, babio et comment me ba empreinte, yo bi mama ba kwa ukanga ba e comment ba empreinte. Bazwa ki ngape ba empreinte na bimeka na kombo na yo. Mais le problème est bizarre. Le problème est nini. Moi un médecin m'avait dit jumelage na biso. Tous on a les mêmes ADN mais dentition de c'est pas pareil. OK. C'est en fait c'est il y a que ça au Tokokanate parce qu'on a les mêmes doigts de la main. Même doigt des pieds, même voix, même fesses. Oh. Hein, y a Lolo Chouami. Oui, ils m'ont dit oui. Na kenda pe na zonga pe ya bi o tema mi mone komi dangereux. Oui. Papa ça souté pas l'obéla. Mais c'était même au Congo. Oui, avant que Congo na kenda qui aux États-Unis, oui, parce que je me souviens que il y a un monsieur qui mobile moi ça en aéroport. Na habité bilingala papa Mundele. Ndimite. Ya kini sikoyo. Moi bi ke là na ko kende kini. Te tata na za misama bi. Là na ko kende kini sikoyo là na wuti nani na ko kende kini. Na pesi mukanda passeport na nga tali abi o eza yote madame Nathalie abi mets-toi à côté ngape na telemi à côté abi madame abo meme na bureau nanga ngabi atali ba mukanda atali nga na ebika amoni ya solo atali mukanda atali nga abi madame o eza yote ngabi madosha ko la kisa biloko ngabi écoutez-moi monsieur. Si c'est pas moi, c'est que c'est vous. Après, baninga ne msusu ba ye, babi me vie. Lo baka ko sepeli na ye la vraiment mi. Oh mon âge, ça me na ye. Vie tala miso. Vie. Allez, yo kaibo meme na bureau nanga. Tosuki wana c'était une très belle émission à refaire encore. Bon, mon anga sous na suite à émission na bino, moi une histoire, Madosha Konabino, Wayambo première dame. Hein, mi balé Ingeta. Baba passe na bino en communauté. Histoire à Souka. Tant que tu maladie, bana mikie. Moi papa soka lobi qui est malade, moi to lobi biso. Biso. Moi na bi Marie-Claire.
omoni bana na yo yebisa bango qui est malade biso moi wapi omba nga ombati wapi shako moi papa alobi pesa oyo aza maladi opesi kisi oyo pe aza maladi te pesi pe kaka kisi comme ça oyo aza maladi akobika oyo aza maladi te akozwa yango te ata boyeli biso fimbu tokangama kaka omba moko shako pe moko bozwa mapasa oyo aza na besoin mapasa botala data lelo ntango bokokoma na suka s'abonner massivement na Mado Shako TV, na Edino TV Bilengi, na les lions de la presse, na Wayambo Première Dame, au Simbika ka écran à télévision na yo, cliquer, recevoir, recevoir papa maman lelo ko boye la papa te, lelo ko boye la maman te. Ozana posa bana recevoir, bokota mama pasa lelo na butu, ma pasa. Allez, recevez la combo na Yesu. L'étoile d'amour, l'étoile de la presse. Joyeux anniversaire. Talaga yoza na privilège mama passa biso mibale bana babole ba oyembela yo donc mama Shako tobite ke pese ona te kanyango pese aha ye na Shako na omba na étoile d'amour. Joyeux anniversaire oumela. Bon anniversaire à toi ma chérie na rata émission notée vraiment. Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image